Babanaka koloba bakoma kokima tokomina suka siècle bilan du travail tokomina suka siècle Wilfried Mobilier Carse Kapangala le champion Laurent Lorenzo l'homme de l'année Babanaka koloba bakoma kokima tokomina suka siècle bilan du travail tokomina suka siècle na pachani na limaiswa bakotiere Serge Kayembe Chobo égal B Longola kotina lisola yo liboso ya kolobola Wilfried Mobilier Bravo Hélène Salamo sala yo kosalaka liboso ya kojola Wilfried Yves Dembela Nabidjan Oma liboso ya mamola yo liboso ya kipebi ya Mombili Yves Kambala valeur sûre Jean-Marie Kassamba Kama vraiment mwana oyo penza Augustine ayao Augustine ayao penza sa kutika ngabu ina Brigitte Makanda 040 elongwena patience lolinga vraiment baza kutika ngabu makambo yo mega za kuzwa na mputu kuna bango bakuri kusana intervention na yata mukete bavandi na bango nzambe na ngai kambo te nzambe nde moto akulubila ngai osonga na bandu luba bakubobo kalombo alubi wewe mizalite hata basuri kya mwangana kuna na pali bako kote kambo ya omega te ngiri ya nzambe ngiri Isaya nzambe parce que nzambe nde muntu asadi mukiri na ye ata atila bondo vraiment non kaka dudu wana naka kamwashi na ye bakume bampaka bamibange ya mbamba baka nisaka na ngaka bakui bangashi ngatu tele mana dudu tupete na benza ba makofi na njila po ba muni mwana ba muteke za wana ba yosambisa merci Hello mwa baby Chérie toi yo tu wapi kasi nasalisa ki ba komanda bakiti muna boya kutonda na ndako yao komanda bakiti sike bakiti ya moju yangu ndamba mbongo tikala lisusu jiri ngayo mais uzama yele to uzama yele te uzama nzobe ya mwashi uzama yele te kala nyosu wana na zanaki nibaki kuzoba na ngate lelo yo yiba kuzoba na ngai nasadi ni yo yibi bakamwana utukuta na mushi ko uyibi babu mimi na yibi makamwana utukuta na mu usadi ni utukuta na jipo pelete yo luata ka jipopela mikolo nyosu so kulembiti na yibi siyo uzali mama moko penza uza kuinua mwana yona ba erwe uza kutinda mwana na ba erwe education ya mwana mubulu na bino chindumba ya ba famille na yo ulwatisi umeka na mputo upakola nga kuzuba wana te uza kuluka upakola nga kuzuba te bundumba batata mwase umeka kusanya kabwa kaboli kakolesha kabwa ngabilamba na lwati nzoka bilamba ya tata na teka ulubini ni bilamba ngana za kulwata nzoka ya tata na teka kumpote jikabijitu kanye anje budi ba kombio za na lupango ya papa na teka Mercedes batindaki ya papa na teka umega za kusabiroko ya babukiro ne aza kutinda uri asana bui ndambo ikeko na ndambo yawa umega nyonso aza kutinda mamu na sepiri na yangu teba nzuta na sepiri atamukete na sepiri famille wana ya kufinga ngaba tere mpe dudu atere paza ko ntoza ko ya kudia ba ya mpia aza kuluba na ngai nalobie yo za kuluba jikambo za kuluba jikambo mama na umega uza kuluba jikambo ya mama na nani na teka dudu bazana nzutu bakulatira bilamba bazana nzuta na mwasi ni bomengo bazana nzuta bakutambula na kombi nzute sawa bazaba ntute bazana nzutu bakutambula na mitu kwa wana mwana uchi mwana na ngaya mwasi na chinjie na mputu aza kulwati sanga baba zerish naza kulwata babiju ya share banyu yuke na ngalukunya kwa bande bona bashi baza kulwata te ngana ko bile kunya te ngana ko bile kunya ta mo te ndengi na yibisi ndengi dudu atermi pasa ko ba te ka lobike papa kanza ko inatindira kiyo papa kanza ko inatindira kiyo kanza ko ya lwati ya mona tindira kiyo papa wibike ngana sambo mona no pangwana na buzuba na yo education ya yo mama education okwibisa mwana te okonseil mwana te papa ngana buji machine na ngana chinje na mputu aza kulwati sanga bilo kwa share machine uza kubanga ngai omeka na ngaza na mputu tala ngai mama mwashe ba mindeji
Omega za kolala na ndako etali. Binga mwana na yo pese ye conseil. Conseil ya nini? Pese ye conseil. Ya nini? Ba biloko ba bukiro na yakinda ya waote. Omega yeba ike tata. Tega yeba ike mama na ya zawa. Akomi kutinda biloko te na compte ya mama na tata. Pesa na fungula na fungula. Na za fungula te. Pesa te. Wewe kufungula. Pesa te usana chika makambo ba. Mama mbimba ya nzoba pesa mwana na yeto ite. Tala tata chiluwa za ubanga ba bukilo na pampani. Fu pesa mwana to ni soko soko reka foko yuka kama. Umen. Umeni biloko. Kuzo kusala na ndako. Oyo mume safoka. Umoni safoka ndenge zali. Namona ngole ndoto namona. Oye biango, sikoyo oyo kuzo bwa ngo nani. Na kukuta kuna na basati. Kuna nani? Efuiza na yopo yo bandika lawa. Ngana bandika la na bande liwapi? Na kani tsima titi ona kani. Sasa ndio kupomba. Tango oyo kukauka. Komisari kile. Fumie kitoko penda. Tukamjio yo toloni ye. Ata awa, ata kuna. Ngala lunguli lokote. Lubande yo moko ntangu za kusala musala. Na lungu tangu ngana Natalia wana bwaki misukuna na muni ngona kata sarti ngona na bingi. Sio ngona tukubuma mukidia wampona munginzi ya sabu kaya mpamba. Tukubuma mukirite. Talaka atasho tala mboma oyo. Oyebi njeto yo malamu. Tala mwana yo pe aye. Oh, pere. Deni. Papa malamu. Bongo pisho ile oni nsi tikalawa. Lukula mbula ibandi kubeta. Tuza kubongisa. Makama kusumba kande yote iloko boyo pinale na zandu. Izalite. Biteko teko na zandu. Izalite bisho kagawa. Kadelo pa. Chuko mwana te. Chuko mwana te basarti yo. Mama no asadi. Asadi pende musali. Oyo tuzo benga ngo fumier tango ko pola to kamati ngo mwe banzeto oyo omwe nzete wana papa tika sabuka oyo izala ka gu tala nene zo munene nango nukula malukalida soko bien na dimba maikali nukula malukalida bon moni nde na yewa bon na epena kutana bino oui bon na badoléance bino na okaki yango ko loba loba ndeko zo la bozo de prochain makambo za oleka na poto wana okaki yango mais pour le moment na salle bino mo surprise moko boye mais surprise moko boye donc beaucoup mona yango na koya zo bino ko la sabino le mona sobi eloko mo ndako moko ya liki par rapport ndeko tozala ikuna wana sote konzo pour makele atatuka lo muneza chaka bino na elikina na tuzadia ondo la kiko te ndenge boto ndako bona kudo ya biso kala wana bo wana le sote skola sobe bino ko bien eliki bo kota bo fena taya yesu makele na otema sote papa bongo sika wa biso to kutika bangu na biso oyo ngana lubaki ndema na mutunga tanda ku ya munene kwa sika watala misala basafuka bansafu bamanga tukuni kuni mpona na yo itika la tata na babite kute ko nyo ko sto bando ko lona ngo kakati bisto fandi ko locataire mo ngo futi papa ngana lubaki nde tutunga na biso tuza kusumba sima ndamu sika heko kusumba lupangu mubimba disusu oyo disusu tujaba locataire tata bongo wana uzidi wapi na somi ndako moko la biloko tout eza na kati déjà bokeneka kokota kama mais oui donc tata kama nakuta kia wa vraiment na sepela kila kopela mingi te malam ngai na kuluba mingi te ngana zo sepela kana mutima solo na sepela kana mutima kana butaki na butaki pamba te solo boko sepela bo le bo mona yango boye bo c'est-à-dire bo kotika leta tukalo boya tuka buno bo mona kia lo basuma ka pasa lo bana akoyo to akoyoka papa soko su te akoyoka pe ko kila ya mona te akangi pe monoko mara moko oyo ileki oyo ya yewana na hivi tele yo sumbiso kizali ndenge sasa mona uso bile to kende kuna mona la bino mo to mo sasa na za kundima tele kuna na za kulota kulota te za tende bino ni bali na tata na mwana ni koti na ndoto na ngai ezali bikambo sol zelo ko mona ngana sikina pele lakini na yako ko no sebino ka da yako sabino sikana ko te bona vous ne pas ozoke ko ba téléphone mike tikali ba bloka mike tikali bo na yo sabino dans 3 jours dans un bientôt qui kuna ba bo longo ka bimika na sana kenda kaka taka lelo kaka nde tukutala nde isika ngo enta uya kuzobisona mfuka tusukula kaka tutala isika ngo ndenge izali bon tout ça ndenge wana tata 3 jours papa merci kitoko nala bilani
Bon, on a baga mère, yo mo. On a zaï kula mafumbwa. Attends ndunda bon. Ndunda. Ndunda. Dikamuti. Tata Menesi kubuta ilo umega. Umega kosi biso nzambi. Lokola yaka. Sikana nyo kata isemwa bantu boyo. Lokola asalio. Nakusala nangani susu bilanga yango. Lokola asalio surprise one. Asengi ndunda. Bangu kuna na mputu Thompson zalakate. Ukalingito utumbi Thompson. Oya minene wana. Thompson ko? Na ukadingila yena na mipende ya nsusu. Pende. Ekanzi. Alinga ongo. Babenga ba kwish. Dendo mpe mkolona namona kiasa kudiaka. Mnani suka ya dendo pe ko aliaka. Kiasa kudianga ngotize sokotize. Abani uliati. Soko yemo kwa ye adiaki mkolona. Yeso. Kwa yende na kusuvila ina kupirana. Ujo kutale surprise wana. Yoki. Tatika nanu tukudendela ndenge nini na kala yo. Kuputa ilengi. Inga maya boyo nzambi. Kuputa ilengi mume. Petite standard. Usakana kumwana chini. Yeye amor. Abomba pomwana. Standard. Standard po kamana alitaki. Yozo konta mubali basimi nyoso. Si c'est grave. Yana mshamuki. Você pela você place aqui tô com aqui. Assurance totale. Bon? Você bater. Yo na mbali no bombela ngama mbebele Makambi to bombela ngama. Bon assurance. C'est quoi? Quel genre d'assurance? Ko kende ka kenda kiwana. To bongisa ki kamo ke ko kende azo kenda na somba mama lopang. Bon? Ba nyoso pa nyoso ko bazaka ko bakenda kuna. Bakenda ko kwela kana ndaku wana. Bon. Ifse ngai ke ndenga zo kende bo usomba lopang. Dapena sina tindi yo yanga partie tindi yo yanga na pesa ki obitango maître Wera Mukuna de Londres. Bangona maître Chikev Makasi. L'air ba uju ko beta Angola, Kinshasa, Brazzaville na bitumba na bango bakeya. Le bageneki epana biso na Congo. Kasi natina mbongo kunati. Natindaki maître Wera Mukuna tango ya pesa nga réponse. Que ma camion surtout famille à Saliango. Donc nous avons qui vraiment ne s'engami, ne se pèle trop. Et ça, bah il sait qu'on a été batiki tech. Tech toujours ne chame quoi les petites sœurs. Fumo la misou. c'est quand on est non méga. Non méga très fort Azawa. Azawa. Ils ont bossé la balle à ma tête. On est britannique, on ça là et ça là. Jina mukosa kuta sa yebisa kiye. Abike o mato kita ko megana asimo makasi. Osa l'erreur te. Ba masale diwana. Bangonde ba conseiller ba conseiller ba bike soko tiki mwana mwasi wana okwe. Donc soki atikinga ana kata libulu. Tindenga sana kimpuna za kata koyeba ke na tika élément mo boye na Paris. Très fort, Omega. Petite sœur. Ayoki maître Samba. Maître Samba, où à Paris là. Bana château. Va epsinga. Qu'est-ce qu'a bengaki? Hein? Abengi na bisoat. À partir de qui na bengi bisoat? Abengi bino. Abengi bana château. Abengi maître Samba. Na maître Wilpa Mundeke, oui bien. Oh il y a salavage na Londres. Abengi bango. Aibisi bango. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas y na tête? Non. Tu as un problème t'es? Vous avez un problème t'es? Tu as un problème t'es, c'est bien. Ya solo? Oh. Tu peux avoir un problème na kombela. Tu as un problème t'es? Mais vous savez que nous se plaindre na château. Non, voilà t'es ka umeli. Azoya télépo accueilli et là on va ça la tête. Tu vois ça? Na lobaki na sens pour ma bête pour na mona ki a umeli réaction moko exacte. Ya mwana kende ko déclarer na tuna ki ba. Yo mto komaki mikanda na siti.
ba mikanda na ko mage bo mikanda na wana zo mona ke mikanda na wana za na ka mikanda ti ya na welo mo aka sana so bien bon ngai nazo en tout cas 2 jours aussi la té hein après 2 jours na préféré na kene nanu ko ba bomisanga tala ba uto bomisanga na Londres Shalom salon de coiffure Shalom aïe allez moi na wana likanisa zoa asala salon kitoko boye na Londres mikili nyonso vraiment que nemboka nini kuna na sepela totala mtu en tout cas quand tu kitoko non félicitations donc en tout cas dans 2 jours nous zonga kuna et on kuta na maman Marguerite pour tout cela pour un problème na ngai ba lokila nga solution ozonga na kende sous Londres wow nakuta na ba maman leki Marguerite nakuta na bango nyonso to solo là pour tozala mituele na biso toyokana nini ekosala avant baya kende kini mpo nga mpe fona kende kini ndenge na rejoindre tek en tout cas je m'excuse avec beaucoup de respect petite sœur moussosi la ngata moi massa moshka ça ne me pas qui comment me mettre baluba mais ça va on qui comme interna ya bien kasi yo même mon ça va la cuisine OK d'accord Bonjour. Oui, bonjour. Mais qui les autres? Les autres, les gagnants. Numéro wangu. Nina mega mandela kama sababu. Allô, allô. Bonjour. Omega. Ouais. Na sable, Chaba. Ton amour. Bon Nico, santé Ndeni. Ça va? Oui, biso va bien. Ni, mungo wazo sa nini? Angine. Mais on met la makisi. Bon. Bon, nani de bon, tisiko. Ouais, tisiko, nanu nazu ba document moko te. Pardon? Te na to mona te. Normalement, na pesa ka kokodioko. Petio batamona na tek. Bon, depuis nani tek yake ya mobile na yoko. Bon, nganda koko makuna te. Donc on appelle ça petit bâtiment on est cocodie, on appelle ça qui adresse. On appelle ça qui adresse. Bon, mais en zone il y a peut-être. Donc est-ce que yo Omega, est-ce que yo ko benga te ou bengi yetek on rappeler pour na document na. Mais nazo banga te. Naebi ya kalamite naebi ozosa nyuso poga na matati yanga boni nani motema na reze pa na yo tika osaba jalousie motema na reze ka pa na yo naponsaka toujours na yo mama ntango nyonso tala foto neza na chambre na nga natalaka yo ntango nyonso Omega nanga. Bon akati ya. Bon, on va rappeler ce soir. Ok, merci. Ok, bonne journée. Merci Nakatia. Ça combien? Et pas le téléphone clair, hein? Clair.
Oui. Bonjour papa. Bonjour. Ah, numéro 8. Oui, maman. La zone quoi, parisien. Parisien? Il y a fait. Camarade Sancho. Yo, vous avez comme moi c'est Asa camarade ya nanga ya fait mulumba. Ah. Oh. Yo bana. Na bali tena étudiant tunatanga. Yo kwa kunuzuri tanga timu ubara mkoni. Na aussi ça donne leo na ubala nanga. Libale za wa chance. Et pas le ministre musika. Na bamba musika. Bato ya. Bato kana bango. Bato lokola biso pe bakoki mpe koya kuna epai na bino ndenge esengeli. Papa koya ndeni na sens. Bonjour maman. Te ndenge aye yango nazotuna ngai soki mwana azali awa. Mwana nini? Camarade Sancho oyo ya biso ko teke ko. Camarade ya teki ukusimba yena dipeka ibangidi ndenge nini? Te azokoloba papa est-ce que atuni ndani ya feli mulumba na yo luka ya teki za camarade moto za courrier na biso. Yo fedi mulumba za ndeko naye? Ya na ngai. Ngana yebi fedi bien ukukosa ngai te. Te ya na ngai feme bozo mona bilongi te. Ya na ngai. Bwana ngana luka yena. Bayamba kama kwa bana teki ya na yebi. Bana ya mikebo. Bwana merci. Nokeba kabino bana ya mike mpo batata sikoyo bazala ka lisusu na nsoni te mama biso tokoma obanga nzambe tobanga nzambe lo te mama asilo na dipeta ngana yibite te mama nga moneka papa te na oyebisi ona luzi te kamaladi na kamaladi adingi na fusa bonjour leka kamaladi na yo o leki Augustine ya Bruxelles. ngaleki afeli mo Bonjour, ça va? Ça va bien. Merci. La monnaie, pourquoi Augustine à Bruxelles, on a des sous de bac. Ma case, famille. Bonne famille. Alors, bon, naïka pour la courrier, bâtiment sur bureau. Courrier, il y a fait ah bon? Ça va courir à te belé, on a un bon. Bâti la bombe de nous surtout, on va passer par courrier. Na bébé madame tout ça on va passer par courrier. Donc ils ont fait il a fait Mulumba. Ah. Toi Zali ils ont lango na ko pesa yango sans problème. Bâti ne peut bilamba ba fort. Te atili formaté. Monique même toujours ya bobo kilo likawa ba kilo yo ezali kama go mu surtout kama makeba mu sana famille na yawa. So azoya asala attention na 30 kg. On est donc batimité mais mutu moko ka pesa na fu bilamba monsieur Gala. Gala baona mayos comme d'habitude. Pesa na bilamba on doit pesa la charge na bango kwa wana mais formaté mais yo na yo ba lettre. Ba lettre na ya fili ya li ya mu go bezali. Na kanisi pour la lettre là. Moi ça en fait. Na tama ka na za étudiante. Na kama ku ndeni batindenga ba formaté pourtant na 6 années. Ah bon? Oui. Autant wapi? Na ici. Soir de jour. Jour. Petit bureau de parler qui a chic shop 5 alors. Ah té, ma basa mo bino boyoka ke. Ah hello. Hello. Mais c'est quoi au fait auquel d'accord le transport comment passe mon qui na comme na biso na ba kombika to za ba transport na biso mo étudiant comme ko na za côté 24 novembre na bo idée sur les toits na ako mémoire ta les toits na tiki ko na pesa quand même sango kuna et na kutana na petite sœur c'est que ma lettre on a même pas payé na idée que moi de projet ça va bien pas de quoi c'est moyen ça là. D'accord. Bon, on a fait ce portable là. Ça va. Il y a un montagne. Donc, on a quand même bâtiment, bâtiment, qui a chance. Bon, tu bon, on a mon portable comme ça. On a fait ça, on a un portable, on a fait son mot comme ça. Bon, ça paye la vie bien. On est ça paye bien. Bon, voilà. Bon, vous avez toujours la lettre. Ça va. Vous avez la lettre, tout ça. Mais depuis, il va dire là, on va quand même. Vous savez. Je suis à 14h. 14h, d'accord. Vous avez un portable, on a fait ça. On a la lettre, des choses à l'amour. Comme ça, tout à la ligne pour commencer.
Il y a des photos, ma teinture à danser. C'est moi. Nikili. Bon, la lettre à moi, donc, bon, voilà, donc la lettre est là. Bien alors que ça qui va bon lobby pour passer à 14h. Bon, si on est à 14h, on va parquer voiture là, on avant de bapoter la rabat, en attendant, on a 0h14. Donc, on a 13h45, 13h30, on a ça déjà. On a continué à faire surtout le psalm parce qu'il a facile, pas facile. En tout cas, soyez pardon. Vous me vous vendez comme un tiers, on a 6 ans. Naïe, pour sortir de fille, na biso na talaka, basala bien te, basongi songi bien te. Wana il faut zelanga tinga mon aussi ça na bi. D'accord. Donc c'est les mois na donc double, hein, comme 13h45 na déjà wana. Pour bon na zo pour s'occuper ma maman boye. Mais en tout cas ça ozongi ko bo santé hein, il faut ya gala yo ebika. Gala. Pour peut-être de la ba forme moi ma casse. Moni gala Moni suku tuvandi buyinanda ngala yiwe kumwayi lwengipenza. Uyibi mkololo lwamba ki mutwangu shwani. Chichi wa beni. Yoga bazana. Nani wana wana? Kwata. Mbota. Merci. Papa vanda na pepe. Bana unaweza kujiweza makasi. Samuni ndio nzuri malamu. Tuzalamu. Samuni no meme bisu. Bisu ngato zadi malamu. Yango ana. Banzitu wao izadi na ngomo malamu takusa na izadi. Ajimu la izage bangodo bazana kujimu. Tena mpati buru izadi wana kiti sana kia kutema. Ubandi kufinga nda kwa kugelo nayo. Tena fingi tete. Namua nasikawa nzuto izadi mambo malamu mbanzi tarakata ukini wako yeka makako yote zaku mwana tedibulu izadi. Sima itobuki pala swana. Nzudi mbisanga ya. Sikawa ilungo nini salami. Tutikadi kukamisa tuzali bantu. Papa banda ya kini makamunto ile kaki tumuna ndi susu te. Kabana tukabana ki izalaki ya mama. Mama mute. Yango wana bisutu yake. Bana bavanda kana mputu. Bisutu vanda ka awa. Tulaki sapa le example ya mama ni tuzala na buyukani. Fate mwasi na mbadi mbele bazala na buyukani. Ndei lokuto yidia. Pesa bazali mwana. Nema beteki azali mwana na bibi. Siki baleli kutakina makambo tubungisa. Tuzali babuti. Tuzali babuti na buite na yogi bino pena ya bino. Musai biso kubongisa kaka. Sika ndembe zali tubongisa. Mbwana ngai presence na bino ipesingana nkanda. Ya mibale mwashino yaza kufinga ndabu itoboki. Uyibi bakiti tuzako sadisa. Soki zako kute combien? Ayebite yo bakombie za jibanda wana na ba Mercedes za jibanda wana abanji kufinga kaka ndako kotobuka ngana lata ka kitoko kulega yeye anata kama papa mibaji moni na biso na malembe tumoni na biso ba camion ndenge itundi na lupango tuyimi kunda ko ndenge sala kama ndenge itonda kampi na biloko mpoka kana ngetu yedi na makambo soko tembele tutuna ki ndako za ndenge mama tuzali na mpona ki vanité to kivantarite kanti tuyende mpotu bungisa ngana fingi ndakute nalugile isika wana zali ya kutoboka na sime kiti ikoti wana ndeza kusala nombo pesi nanga bango réponse baza uzwa réponse moni mere banzu tandenga zali hapo bakito izalaki atuboka kia mona kalamu tubwaki na kalamu bantu msusu balo kutuputu zana kusala kashi kula bino mais bino nazana réponse ya pesa bino te tango teka badinganaki na omega bino nozalaki te ngai mo tozalaki te ngai nozalaki
soko na ndako azami na bino soko isika nini mengana ibisi bino na mukushi na mulaite na mukushi na zamuluba pe na zamuluba ya mpamba te na zaki mema konfundo kwa nzubu jamaa tombe mema mulunda wa bajinabi alors nous tellement kaka na malemba nyonso nubima nukenta posoko na koti na chambre na lwati baka nukotaki na porta nukusute na misila bango madulate babimba wana na kanda aza mama na parisi atala bilamba za mama bokitakanda bolungola kanda na mitema na bino yaka tukenda tuzala babutu ya soro yaka dikambu tuila kibako kende nanu na ndako na bino dudu bile batika uyanisa malamu kende nanu nudimbisa biso kudimbisa teke na malamu bele bantu bali soko bayambi bino te nukukula makulu yango wana tukukuli makulu yongo miba ndeba yesu masiya bawoko ndako kukula makulu yoni mo kukula makulu na ndako awa bakukula kate na bibele na malembe sote bima ndala bilamba yaka tukenda Ulata la kaka mwana pasteur tika ya bibi dudu ulata bajeke moko kundima sote ana kuumile yaka tukenda tena kuneko dudu biso tusitukumbi batutu ya kulemba tukukunda ndenge nini yaka tukenda mbala tuko awa tikita sheri kusimba pia kwa kuwembe sangai sheri wani kalombo baba omoni comme metelo avec dit na sali tout na beto la match pona misaye bon maluba moko pe ya bien ba singa ke pale na tambo moko boye ba mbongo ngo ba kambala ba o ba mbongo zo ba fi wana o ba kena ko tika shora ba yesu bayebi bon yango wana na ba yebi singa ke na leka kuna ba 2 jours on a tiré le de mbongo lokola mutu oyo asinyaki ye de clou po akote na kashe akendeki matadi donc bango basalaka moto wana soko ye nde bakobimisa donc dans 2 jours na ba 15 mois boyaka nde to alendi mekili na ba 15 toke tobendi ye po mezate bon na susi nazo basusi na kote na yo wala eza revie talaka mais eza kaya ndenge mwana naya oui il faut talaka na kolingula mpona tifnanga lera ya kosanga babu ya kwambanga tokoge talaka nakosana ya talaka biso naoluka bafilmama te tukisa apasani te vie nakomona kema na kosala bamosu bakoka na mbanga histoire ote basokote na peta ya visa okomona mokuse te ya vie na mosu yobala kosinye na ngayo na ko omona banzoto ondeni bien à Dieu. Mère, femme, j'ai dit non, ya. Et mais que je n'ai pas méqué la 15 heures. Non, ya, 15 heures. La petite fois là pour la boulot et la route. C'est bon, on a dit ah, c'est la diminution de là. Bon, ben, on va pas lancer pour bon, donc ça, tu vas me dire, ça, tu vas venir, bon, je vais aller, tu vas chanter, hein. Ah, nous devons faire la chose pour que ça y est, le temps à vous faire casser au temps, non. Kanga chambre au mana. Jangan nada di bawah. Yang mau chambre, mau sama bana, aku mai ngomong.
Mbongo eza te mpona kamana. Ajilongo. Nga nauti na telefone Omega bengi ye na mobali na ye buyukani ezali susu te. Buyukani ezali te teke aza wana chisasa. Mbongo nyonso teke akitaki na mochi sasa Omega frère ezali kusambela ye eglise moko nzoka akomelaka ye ya mikanda atimbana na mputu. Frère wapi? Oyo soko nani frère nani oyo? Shaba. Oyo benga na shaba oyo azali munene wana. Yako makamikanda atindira ka Omega na mputu. Bagani. Omega kwa mikanda wote nzoka mubali na ye amona mikanda wana. Bashipa unani masi. Teka tombuke makambo nini kumibuli. Futu kende kubongi la famille ya teka. Soko tubongi famille ya teka te. Omega kumibuma na mputu. Omega kwa kumibuma na mputu tuweza kuzama mwana na bisu mpanga. Atwa baba aweza kajigambo wono mikitisa. Alors frère wana shaba wana ngana kulwa mtajele Kristo na bangu kuna. Na miso ba pasteur na bangu. Umaye na kuexpliquer ba pasteur na kubanda kudisa ye ba Biblia kuzwa na kubuma ye kubuma. Poyenda luki problema na nzutu ya Omega. Yodi ngoi basi koke lugula bango bazana matata na teka ndeza pona likamwa shaba. No mtu wana Zala na peso ba tu nega kumonza babo kilo Omega kuluba makamwa shaba te. Na lobi après kokendo kubondila babu kilo na biso. Soko tubondili bango tumikitisa. Kuna tutomboka te tumikitisa tubondila bango po tendresse ya libala ya bana na biso yezunga teka na Omega bavanda kalma. Mengai après kusulu na babu kilo na kulwanda shaba tine trizi na bango. Yo mundu ufuka makuna. Ngana ipa babu kilo. Ufuka matoka baba. Bondila. Kuna libala ya mwana na biso soko libala ibebi biso pe tufifinza. Mudi we mwana meji nini yeye aujikwa kubenga ntanya. Oyo ngana yibisio yango wana. Nayo. Lubi na ntongo tukaipa babu kilo. Babu kilo tangu tukuzunga ngana kene eglise na babu. Ngana libusu yona shima. Tugabulanda shaba. Tulanda shaba. Ubuma ye. Kuni saye college. College. Ngona za shaba kuma college. Ubuma college. Na vangi libanda na za kuimba mulungu na za mwangu pepa na. Siko yulo bini nafungula chambre wana. Fungula chambre fungula. Nalo kata mwali lo unana bila nkatu walo mbuna. témoignage. Alléluia. Amen. On témoigne nzambe za malamu ndeko. Il faut qu'on dise ba merveille nzambe na batu mususu. Amen. Amen. Na mona tango to tam to telemisi lisusu. Mo temusi na biso mususu ya lisanga. Frère biso shaba akotelema mpona ko témoigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ande otobeta na Yesu maboko. Makasi. Bandeko na telemi liboso na bino pona sala témoignage. Amen. 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 Nzambe asali miracle epa na ngai. Nakanisi kala mingi te naza ko voyager. Miracle yango wana. Et puis naza muta liboso te na kati ya cellule na biso oyo nzambe atindi na poto na asalisi po a voyager. Bokanisi mbala liboso tozalaki na bandeko pe balaki ba voyager
tolaki na ndeko Adela Kapela oyo akende na Hollande lelo nzambe mpe asalisi ye asali s'entraîner auto na Hollande tozalaki lisusu na ndeko nani oyo mosusu nani Pasteur Chibin azalaki na biso aza na Londres nakanisi ye mpe moto akokadre ngai ntango nakokoma na poto nakanisi mpe ndeko na biso mosusu azalaki na biso aza mpe na Londres Anise Mondo tokokutana na ye mpe kuna bango se bafongolaki mpe selile ya église na biso na Londres nga mpe lokola naza kokende naza na Paris nakofongola mpe selile moko kuna bandeko na kosenga nde botianga ntango nyonso na mabondeli mpo ete soki nakomi na poto nazwa mpe mosala mpo nasalela mpe nzambe ntango nyonso na bandeko tinda mpe biloko tala église na biso ndenge yali batole ezali te il faut quand même soki nazwi kamwa ndamba mbongo natindi tosombi batole tosombi basima tobakisi tala sikoyo bato bakomi ebele alleluya tobeta yesu maboko bandeko nakotika bino te nakopesa bino nimero ya telefone Sheba, mais dis-moi, tout est fichu. Kapangala le champion, Laurent Lorenzo l'homme de l'année. Serge Kayembe, Chobo et Galbé. Bravo Hélène. Mobima Caps Kapangala Henrieto Kapangala Mopa likambo na moto te lokumu nyonso epai na nzakomba Zakari Bababasu et le mola de la presse. Bilan du travail, Tokomina Souka Sieglae, Wilfried Mobiliae, Casse Kapangala le champion, Laurent Lorenzo l'homme de l'année, Tokomina Souka Sieglae, Bilan du travail, Tokomina Souka Sieglae, Pachanini Alimaiswa Bakotiere, Serge Kayembe, Chobo et Galbé,
Mais ma camongozo, nazo comprendre l'autre. Nini? Non, mais bon, c'est bon, mais tu dis que ma camongo na kuta kinya wa za ma camongo tisiko nazo comprendre la montée. Hein? Et pas la bien donc ba combi ba biloko belé de la biloko so na so pas pour pas la biso de tinda on pas la biloko 100 minutes la point de vina. Donc vous autres là sur mambo moi. Mais non, on va d'ailleurs va penser là na moi ma camongo. De là la poto la mbote. Babendaka yo ye sikoyo biloba père na ngai nakuta ba famille na yo biloko na nga tout na nakuta pa na biloko ne pa na biso moko te ngaka boy na uti hein. Mais non te faut yo comprendre rien yo besoin comprendre te ye tout na mic na ibisa yo so ba ibisa ibisio mais ebi que ça benga piba na benga ki na ibisa ki ba mtu na monia mais ozo be wera obe na benga cousin na yo shaba zalia benga ye cousin na yo soit disant ba comme na église yo tout zo kora toi hein. Mais naebisi yo ke bo benga ye yo benga cousin yo o compte zo compte la ngande parce que ngai na zangi yuma na yo o benga na chéri ngaze chéri na ote o mete ozo ko ozo makamde yo zo makam mystique parce que na moment oyo ngata ngare na poto na kin awa na moni makambu tout ndenge zali na vivre ngo tout père la bino mo ya témoigner en tout cas bala wana naza obligé donc on a mis récupérer de frère récupérer de frère ba père na mère na pesika mo bien donc na tchaba la condition mo ali que et comme quand même 50 après tout na maison type na maison disons ma comme ça mais non te yo je comprends de bon et puis bon benanga ilo bien pour les autres là na naza na table même militaire côté son pour les gens mo pa mo na bien wa mo pa aux déranger ngai to mo dérangement aux déranger ngai ils ont dérangement na ebisio salaka na ebisio wana bon oui bon benga lobi o benga te mais naza pe na bon côté ko pesa yo ezate nga bezo pesa woti mbongo pesa yo pesa boti na yo bloko toi na ezate contre na ndio pesa yo ezate ngani basala ba contre ni bon na komi kwa ngolo te na zo yebiso ka ndenge wana on a ça un jour maki ba wemi kisola maki na ba ki ko correction de ba toujours ko correction un jour bon tout ça ndenge bon na tenter na ba zo na mutu ya bi donc tikela ka tanga na solo la na ba solo musala solo ne ki ma solo benga na wana bon ça va ok bon lobi benga na lobi après 2 jours mon bon ok on voit na kati on a kata tene na kati chéri na mabenyo kasi makambo wana kaka oyo makambo oyo na ebisaki wana na kamwe masona bino wana obana ye za ba mère ko sala biloko ya nzoto ngai na azako kipepe zate ba mère ba imposala na mwana metala siko na ba impona pour tout ça ko na mama wiki na yo kuta ba kunzola garanti moko ba cousin na ye moko boye afanda kawa soit disant que à cause de cousin to la ye ma mère va fâcher ma père makamwa donc ndena za boye na écouter makamwa histoire moi adoré na kamwe ya solo wana vraiment moi si vraiment en tout cas na kamwe ngako toujours ka to solo eno wana oya ko zonga na yesi wana oyebi ke to komi kaka na ebisi papa kamwe abengisi kutu mama ta mo si bayaki wana ba sepeli ba pesa ko ba conseil ndeni na ko zalela ndeni na ko vanda libala na ba semeki makambu nyonso mais na kamwe aso mo sanga ko agir boy ba réponse ndengwa na mo yoki ba makambu za la ndengo bon tisi manango ndenge siko komina na yo ba mo na kala bia mimi pe kuna bon e bandaka ba mimi yaka consiboso la kala no bosono respect si manango ale a changer na makambo yo mo oki olandi repose olandi ba cousin na ye olandi ba kamunyoso na limite ke pande ozani mona na limite ya chéri en tout cas keseni mais na moni olembi etando toki na zolo na secret isa makala yo na ndengo yango na za ozela Mondolo, za correction. Nani wana? Petite. Oui, les sous. Mais non, déjà.
non, ça le faux. Sozali. Bon, il fait un maté. Oui, maté. Il a comment changer ça. A femme tout dans mito, toleka. Na kobimisa emission. Oza petite na ngai na pole na to souffrir zela donc le benga dans 30 minutes parce que ya musika tezaka pembeni. Vie na kema mabeto le kaka na mito. Lo bosa na mo na mote ya vie. Naka. Na chérie na ngato bosa. Mais na episa jodi na beno kila 15. C'est tout le kaka vie. Faut respecter Pélère. On dit mito na le la mo. Le moins 20 petit na ngai to na. Mais na episa que tozala. Kaka na le. Tous les kaka. tosala po tokende nini tokende kozwa moto na ngambo aza na kasho bakangaki awa ba 15h30 sikon mpenza na nini vraiment namoni ekiti motema voilà merci yosanina problème te problème fiancé na ngati mais fiancé na nini kofinanga kubalishu wana tina ya kopo wana ana finanga lisho kasinga dosala bakopa oyo tosala wana na minto na nkema kasi wana finanga lisho mpona loba te ke aza illettré. Oh mais non moi c'est dans tanga ko ya tanga ni yese illettré atanga ate vient na ko atanga lakini ko zunga mwana chimbo ko wana mutautu matali matali wapi sasa na matali na kende makamba tiko pesa akanda tiko wasa klinka chérie pardon ibise matali na kende calme tu que ebe banalinga bongo te ozolanda matadi nakenda bakope mosu nakenda bakaka mosu te okamusa ngai te parce que yo za sheki ko ye mumi na ngata na yese mo sa bo tout ça na kilengo zo ngamba ko ninga biso ekibi moko apenda ya mwa nini mwa kinesi matadi so kinasa kope ya nini vie yango aretrouve siko ala kino bien tika na wangu yefu ngama folo ngama sumela mera kokambo ebeba na okambo ndana zaki na kivina tete na yeba kivina na wangani te na zolo ba na ye ozola na zabu na pasa oswa na kutu te tanga ndenga na za chérie pardon tout déplacé donc toi qui est la mingi te donc qui petanga confiance donc yo fata ka to ko to benda tina yo donc les pe comme ko na mobeta ko to kamisa ngai ngana ko kamisa ngana to ya manke na ka ko na pe mo na rejote na non petit dio ka sika ko te na fa na ngati wewe wa to sala tuna visa isa ebe bana zo na minute na ka
na boza batombo kifo ko sana kuna mai wapi zala siranga moto na atasha za mbibi boy moma daka longola bilongo na se longola sapato longola no kila lombangu ndola kundola bana kuna makelele te ko dimotation ya ana bushina ya kwa kujia ya yo pesa ke pana bushina yo kwa kwa sibara mwa bushina na mai pesa ana mai penza mai ah longola lamba longola yala mai bushina na mai pera na mwa oh bebe ni kale bado epa ya misala kokojoko nakuna kisiko boy mo nda kokojoko bongo pesa ayaka yo bongo kushani Koko avec Mexique bakoselanga makambo te yo moyibi ngai te chef zabila uko na yo wana baye ko libérer zabila ko batika makambo merci ozongela ngo lisusu na ko libérer lisusu wana okila talata na lombango natomukenda ko so rapide musina wazibanda kuna wazelayo ma zo moto ndoko sana moto nini c'est tigalea eno ko chef bongo kino loba kuna wala police basalinga bo kenda merci pour la commissaire papa Là où l'amour vit, il n'aurait jamais. Koko, omoni yo mosiko ke bon. Bere osala ka wana ba mituru juana. Kote wote zemi yo. Ngana zo ya on doit préparer terrain malamu, on va petit pour bien. Yo soyez nga ba tete toujours moni. Zo. Yo mo femme na yo. Asa ko mena senga na senga moko to sala oyebike. Tango ba winga za problème de ma master bala mikili. Accompagne ngate ba wabo realement kuna donc yo ka jango. Avion de bakanda taka chip na za kashu na za ndeni vitalaka. Na lele fort talaka na sande. Mais fallait quand même moi maîtriser ça là. Moni que face ya ba marque wana ba un esprit ya mawa croyant que ba tu de la sembo. Ils ont vendu ba songo. Mo ba sardine ko. Oui, puis toi bakali nous on attend zo bangala na sur la tête. L'arte si là déjà ba douane ba tout ça là. Na benga master mo bo abensana mukatinga mo $1,000 na fitala wana. Osala nyama de petite. Bien là quand fort on a se fait on dans la mela ko type na bina kashu. To mela kasi ko. To fêter le tour à coco. Ya ko boshi. Kashu kreatia. Dieu. Mala. Merci. Oh mais il y a la verre mon bon. Il y a la verre mon. Comment c'est? Oh, c'est ça. Donc le zéro ça qui te wana bon. Ça là qui na ndenge na ngamo ko. Yo il a la tête rouge. On a vu na ma petit mo bien yese. Donc quoi? Hein? On dit que sous la mutu na terrain. Et omona kake nazala petit moko impoli kasi resango yango o bana mbwa me ye klike moko na mindongo wana na visa bato bakotanga na kasho bango na benso ya fesi na ngai liese ya wapi aza wana auti mataki epa bato yani auti koshina bango aza molaso nga na yebi
Omba wakamba de sokole mobo. Comment pourquoi ça réaction bien c'est un type ne va pas moi alors. Même ce qui est là à tout oyebike bakenda koyiba mbongo babichu na mbongo mundele amemling nga nazalaka te baye basumbelanga nzela wanga ena osufrir pamba engana makaka nzela nga mpona baindusu mo bapamba tunaka ntango mosusu natiki mpo nakei nayeki mpona bandeko na ngai oyo bainvitaki ngai awa bona fami na vai naseli bango namoni baye te nga nakei na nga soki bayebonisa bango kake elvin nyota alekanaki alembi akei omonana kaka excusez-moi tala kaka eza baméchant onaka te nazaka ya matata me nasali tuna convaincre apesinga oyo numero na ye ya portable quand même alefeza aza mpe adesine bandeko no bavandi wana me na convaincre yo kaka to makambo eleki ayo ayitango pour calmer ça, tout ce temps on a bien de puissance parce que dès le départ, on a mis tout rouge, donc on va continuer. La seule visiter il y a des chances pardon au boss mais pour te cacher pardon on va se rendre des te cacher parce que besoin de bakaka ce que tout pas de souper ça tout ça dans la vacances ça hein la tique va petit côté pour mais la partie mais ça prend la côte sur la potopoto tina zozake basardine bazanga moto osomona sardine osali bien mete moko dimine la réaction omodiration ye makasi trop naboyi te osauve ngai mais balodimine ok tofoto la retour na oti neto la kacho oti la perte kokoshi Bonjour maman. Ozobenga venana to vide kaka. Tokomelio. N'expliquaki imu kwa ebiga ce jour wana osignalaki. Ah bon? Yo expliquer nga te, expliquer nga problème. Mais yamba biso na te. OK. Bon fanda. Merci. Merci de nous. Bon. Merci pour pas essayer. nasinyalaki ojour wana na fete nalobiki donc ndenge président pekaza wana aleli ainsiste nayebisaki neti kolanda batrouble esalamaka wana te eza faux pas moko osalamaki donc kolanda yango te il fallait pas kutokota makambo make wana ce n'est pas possible moyebisaki nga te na kama mpo nde namoni boso kota awa po vraiment epa na biso bato bakota bon tostokomi toza tostokomi
tala kaka yo moko ta bakomi baza koza basoaka bandako zebele na mboko bandako zebele awa bakomi awa ero koma mpe bakote mosusu pourquoi esi bon tokomi pano déjà mais yaza wana yaza parisien yaza kwenda vutuka aza motu ya awa te kwenda vutuka nde donc mikili pamba ya na sansa moko na kina yaka ata 5 fois ndenge yaza wana ya motu monene mpenza te bon sikomoni problème eza wana donc to nde nayebi biso wana na besoin mpenza tosola na yo yango moni kepe na palais soki baparti tokozola libanda tokane yo quelque part ozoleka boye soki nde soni sikomoni kepe na palais donc ezali sérieux moni ezali sérieux nga moko na kotele nango dabord nabai na kokebala tokoma kuna toabordoye so moyen ezali mpe tokutelekala badusu tosololi tozavance quoi mais bamikilisi baza ebele mais logique nde ezepa awa en tout cas nga vraiment nani bokoti bokuti nazobanga vraiment soki papa kuti bino awa aotomboka papa ninga makambo ya boye te ata moke te mais omoni yoka omoni comme ezali wana bapere sikoyo nakalisi na ndenge lelo ekoma soki bamoni na kati ya lupango bakoti mingimingi ezaka surie eke soki amoni na kuna yo nayebi te na kati ya lupango nayebi te vraimen bata lelo mpe na kotomboka eza nakamwa mpo eza likama surie botalaka yo moto ye po tokutana yo mpe na bino nabingisanga moyen eza te nga nayebike bino baparisien bozaka lokuta bokosaka basi boyaka awa bobali basi 10 bosente bokotika biso oyo ya baproblème talaka vraiment nga nalingi te vi makambo elekaki moko wana feti ndenge fille wana abengaki oza na dor bachel nga nayoki jamais kolinga mobali aza na dor bachel ozo comprendre nayoki jamais kolinga mobali aza na dor bachel bino boza baparisien soki kwenda futuka ndenge yalo boya awa bobali basi 10 5 biso se bozopromettre biso libala nga na fille moko sérieuse naa na atelier na ngai naza na maison na ngai ya atelier nazali mpo baparent na ngai en tout cas nalingi baproblème te tomoni baparisien wana ata na kini awa bato mpe bato ya bamoisiore mpe bazali awa bamoisi partout bato asiore bazalaka na poto na maluku partout bato baza siore bazali bamiyibi bazalaka bato kale mpe bazali mutu na mutu place tout ata mpe bakota bakisantu kuna besiko mpe bazali ozomonana donc ezaka poto te bino bakomaka mwate likambo poto basi bayelaka poto basi mibale poto parce que présence ta omoi basi amoi présence balandala na bango moko yango basentaka bango ozomona sikoyo ngambo naleli yo sikoyo eza teke bamomi baolelanga maisakonza papa ya biso ya matata aza matata akosupporte makambo ya bote d'ailleurs kutu nayambi bino kaka po ezali politesse baitire biso ke soki moto ayepa na bino la moindre des choses il faut kopesa moto kiti moto avanda mais vraiment soki papa meki okotela akuti bino mibale vraiment boye akokoka vraiment koimagine yango te aomona yango eza étrange ngai vraiment moyen te en tout cas boeskipapa na mama mpe babala na bati babotaka yo te ngai aza na problème bakutanaka ndenge nini toboyi kokosa feti papa linga mbai aza na doa bachel bamonanga chel nandimi te kosoka kolinga ye me nakomeka ni koinforme naomeka mais en tout cas nga nazobanga mpe baparisien zwa numéro 812 nakomangoka na portable na ngai mais oyo mpe portable papa asombelaki nga mais nakoyebisa 812 49 94 812 49 94 nakomi na kombo président tchèque ezo leloko te papa bino nyonso mibale bozaka ndenge moko mais ndako oyo okoti te oyeba te ke place nini nga vraiment nazobanga vraiment nazobanga yango kuna offrir bino quelque chose mais nazobanga lokola papa vraiment ayebi makambo oyo te ntango akoya soki nayebisi ye boleka ata lobi naomekaka koyebisa ye soki naese comme ça naobenga bino na informe bon yo benga biso bon batiko numéro benga biso bon makambo mosusu ya balibandeli mpe na suka yango bon soki mpe adimotoka alingi na ye te alingi te soki alobi ke akutana biso tokosola na ye en tout cas te papa bino baparisien moyen te vraiment mais soki mpe eza kaka na plan nzambe ye moko ayebi tokomeka osambela kitisa motema tosambela biso tosambela natika bino ata nasala bino ata moi 2 pas comme ça tikuna moyen te n'importe topata n'importe quoi dépende mère efe oyo eza ya yo
papa. Bonjour, ça va? Ça va bien, papa. Comment vous allez? Comment vous avez passé la journée, papa? Oh, ça va comme vous voulez. Je peux me mettre? Tu es chez toi, tu veux que je te... Merci, papa. Maman n'a rien en tête. Maman, vous allez mon côté. Tu es là qui est dans la zone, dans la ville, qu'on a côté à port. Je ne sais pas, on a un programme n'a été. Non, mais quand vous m'inzez là, mon gars, c'est qu'il n'a pas autant à bilamba là, Ça va? Ça va bien, papa. Dis, Nani, monsieur Georges, allez quitter. Allez quitter, papa. Bana baba ni. Papa na kamweka na vandi awa na kati ya ndako nazotonga bilamba na ngai. Namoni ka deux messieurs mo baile kwa nzaki na nganga moko babeti kokoko na bimi. Bon, la politesse la saki biso soki moto ayela ndako. Toki jamais commissaire libanda soko kina no message à rapporter ote na vandi si ba. Baya balobi ke na fête oyo babengisaka biso fête anniversaire bakanga ndeko ne mo bokoko shi. Nga ba inviter nga pa camarade na nga mo boya moto kendaka. Moi ba trouble mo bimaka na fiancé mo azwela kai. Soki pa sepela kinanga nga moyena e bana ezate pour naza na nzana. Lelo ba ye alobi o azana besoin asola na nga makambo libala. Nga na bine makambo libala nga na yebite. Non mais quand ko sona papa. O ba parents na nga ba nzambela nga se. Nzela o ba koloba nga la. Bon, je ne te coupe pas, hein? Je ne te coupe pas. Bon, voilà. Quand on a fait, bien sûr, je vois mais le fait que les deux gaillards baillent c'est que je pense qu'ils vont au rendez-vous. En tout cas, papa, on a vu que tu as une place na vana. Na surtout qui kaka. Et monsieur va me dire que c'est renseigné pour la fille, monsieur va zaki na vana. Ah ouais, je sais que tu m'as posé photo, na adresse na sima après le coup tu as eu pour le gaillot. Na évité hein. Tu as fixé un rendez-vous. Moi je ne te condamne pas, ce qui va te bailler. On a ma règle élémentaire, il y a politesse, on le reçoit, c'est tout ce que je veux savoir. Oui, c'est ce que j'ai fait aussi. Suivant l'éducation que tu nous as. Comme ils sont partis, bon. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. C'est quoi, on a mon balai à lobby. Balai à lobby. Pour lobby, le quoi, c'est dimanche, comme ça, après culte, le rose, on a un bimalisou, c'est ce qui est. Éveillé. Depuis que je suis beaucoup de fête, c'est beaucoup de société. Moi, je ne crois pas que beaucoup de fête, et puis 3 ou 4 jours après, ailleurs, solliciter les balles, moi, je trouve ça un peu drôle. Hein? C'est des histoires. Vraiment clair, papa nga pe na comprendre te menenge baya ki naza na choix baza bato bako tuna ba renseignement pour bato mususu soit bako filer nga na sima je ne sais pas baza pe mikolo bako ba tu ne vois pas que le temps est trop petit. Une semaine après mon top bilo comme libala, je trouve ça un peu drôle hein. Mais si nga na bien avec maman. Oui, papa. Est-ce que tu me dis que c'est pas respect parce qu'elle a fait comme maman? Je te respecte comme moi, maman. Merci. Comme dit là, bon, ça c'est la femme et l'homme. Il faut bien réfléchir. Je ne veux pas dire que il faut aller na fête, après ce rendez-vous, après c'est très tôt. Moi je trouve ça très tôt. Il faut d'abord commencer par étudier l'homme, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Moi je ne sais pas, ils vont venir chez moi faire quoi? Si maman n'a eu ma cambote. Parce que vous avez toujours des secrets. Moi, c'est toujours comme ça. Vous avez toujours des secrets avec vos mères. J'ignore ça. Allez, il y a Yébike Mbelekoya. Écoute, si je me rends compte que vous vous moquez de moi, hein, tous à la sérieux. Moi, je veux bien, puisqu'il faut balle quand même. Il faut balle, mais moi, je trouve ça très tôt. Comment vous trouvez que dimanche passé, les lots aïe à la proposer les balles. De toutes les façons, moi, je ne vais pas te traumatiser. Pas les années canaux. Ok, gars? Non, tu veux pas. Ok, je vais terminer. Apporte-moi un verre d'eau comme ça. Vraiment, mon angaï quand? Lobby. Lobby, gars?
toko makala mbule ngi je biso mabe ya. J'ai besoin de danser toujours en congolais. Naina même. Mama kotako. Vous la besoin de ma case. Reste nous profiter de notre carte ici. Dans la gare, il y a une carte des angles. Je dois éviter mon propre, vite fait. Car on a la voilà. Bon, pour m'aider. Déni. Soyez le père. C'est une bonne chose. Ceux qui allaient pour nous, moi ça m'arrange parce que l'espoir de ce délégats, il faut soit avec un très calme. Déjà, encore la bonne présence soit là, sûr, donc, qui m'a bien allé. Bon, allez à mon accord. Avec les femmes, on a eu dimanche, il faut garder l'obligé de sauter. Alors, donc calme le salamité. Vous assurez de la parole bien. Très sûr, il faut la parole bien. Quand papa Azan est d'accord, à la problème avec la grande fille, les gens encore là, donc on a ça qui est, à essayer de faire ma cambango, et puis après, à vous préférer mon ayo, à Solanayo, à Eba, à moi, à Essika, et à Zoé de Goutia, nous autres. C'est une bonne chose. Bon, pour on a ces pellicules parce qu'il y a un moment où il a dit que vers la PC à faux vert, Dimakamu surtout, il y a une pièce où il y en a. Mon équipe, je me réjouis quoi, dans ces pellicules. Bon, j'aurais pu la télé qui l'a invité quand même à voir. Quand moi, peut-être pour mon aspect à la place quoi. Mais pour moi, il n'y a pas de c'était Nazalia, on a cette la mine qui est la place simple. On est simple, simplicité parce que la place à dire, aura de qui awa, sur la photo qu'on a dans la place à dire, bon, aura la pizza, la bilan de pizza, n'a pas pizza, bon, la d'ailleurs, tout. Donc, ça dit, donc, la bilan, ma pizza, ma cara, donc, la zone d'armée, pizza, comme ça, les gens qui les prennent, qui changent quand même heure. On dit, on dit que, disons, on se comporte maintenant, pizza, n'est pas pense, ma boule à l'angle, donc, ma boule à ce qu'il a l'angle. Mais moi, ça va, c'est félicité, hein. Oui, tu vas faire ça pour eux. Tu vas faire ça pour eux. C'est pas si matin qui était. Non, moi personnellement, dans ce moment, la difficulté la simplicité. Simplicité, là, ça va m'équiper déjà. Je vais la m'équiper. On a pas la beauté pour ma belle. Comme ça, la luxe. Quand tu as la fête, tu dis quand même tout, quand même des tout pour ta maca, tout pour la baconi, maca, on a mon ami, l'Oguana. Là, pour la gagne, ça la va bien. Ce qu'on appelle la luxe, on a l'Afrique de l'Océan. Luxe, les autres, on a un peu de qui viennent de la vie pour la population. On a mon invité. Est-ce que. Maintenant, on a un peu de temps. On a un peu de temps. Ça va. On a mis. Ah, tolamba biloko nyonso soso ezali makambo ezali ngamba ezali nga kozibela makambi olengi ngai bonga nozelanga soso wanaa bokoyoka omela atuteka sukali ezali nyonso ezali wana jino jino mpe ezali ya rouge kwabwelanga jino ya rouge ngai na ngai sport na makaya buka nalanga makaya bucha bibi awujenga na kolia lisusu te c'est rapide Yvette et Toussaint. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, quand on a passé l'exploit, Yvette et Toussaint. Non, tu as besoin de faire des choses. Tu as besoin de faire des choses.
Oyo, nous terminons wapi dans la maison. Dès qu'on a quoi, vous sur les pistes, oyo. C'est aussi, il va être là tout ça, ça va bien. C'est bien. Oh. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour papa. Je vous présente Evelyne. Poussez là. Fondelle. Et voilà. Papa. Oui, papa. Evelyne. Oui, Evelyne fiancée là. Colo, tira. Non, comment? Pardon, papa. Vous-même. Vous n'avez pas marié avec le monde. Yaka. Ça ne va pas aider. Papa. Mère bonne. Tena mnayaki pona représenter le fiancé là. Nous voyons la quantité. Pas de maman. Ô mère, tu y as mis papa? Père, na mère, Monique, même à Cambodge, subir le bonus. Oya Yohana. Oya, ngai ndenge lekaki nyoso. Nani kuna napoto. Na Omega, vous voyez bien. Bon, compte tenu ma campagne, on a eu découvrir là. On est sur la découvrir Gaimoko. Il ne peut pas bien au Pékaka. Et situation de quoi continuer mon anti. Dans la situation moko, il faut des décisions sages. Nga moko na zui loko nga mona lingi. Moja wana leo na ye. Nazako yebisa bino mais nazako nga penza ko yebisa bino na profondeur de pour na ngena zonga moko décision moko ya vie na nga bazali décision makasi. Na kutana lingi we mwasi na sepeli na ye tozalaka na ye déjà. Bon ngabi bolokola moni ke toyoka na ndinga usolola ndinga makambo mike ngabi bon plus ça plus tarder na présenter pas parole na donc on a une lilo pour que ce moni tout tozala bon la soko ka moitié tozali na lingna ça za fiancé na minute. Zina na ye hein zina na ye ye comme on a Evelyne Nyota. Donc il m'a Evelyne Nyoka. Nyota. Ah, Nyota. Zina kabula kisande yo mtu yebiwe potanga zila kana mbasi diseka. Donc voilà ndenga na MCB no wana. Ba camarade nga penye surtout na poto na stand MCB bango. Yo revenu. Na bengi wana MCB. Minga ina koloba nini papa tek uzali mwana biso. Tango biso ponta ka mwana to pesa ye motema te. Motema ezali ya yo moko poni. C'est le soir. Katana. Parce que moi mega. Katana dans l'église. Zilali kama mutima wana ipesa kanga impasi. Babutaka mwana, babutaka mutema ya mwana. Alo. Sabi kivedile tangu mwana butami ali mutima yako la ndasi. Mutema yeye après. Ndenge yo monaka muntu abota makazanga mutima. Ndemukota bakaka. Kamba koni aji mutima mususu. Muntu na mutasana mutima na mwana atazali bebe akuta milelo. Kazali na mutima na kati. Sika biloko wana. Lubaka kama kamuzali nangu ya kulutu. Shikoyo. Lokola mega. Makamona isili zaki yo muto mandaki makamo mega. Tena mema ngambo. Izadinga mbona. Ifo mema ngambo. Tina shuka. Zwa kilo ya. Kada pale example ne ya omega biluni usuru yipi yangu. Muntu pa kujukosa nzambi ndinga kusinzambi. Omega zala kila kolari. Alors. Na kolari ngana kuyuka mwana mba sasa kuyimba lukula musantu. Ngana kanisa kikisantu wana na mutima na bizale la nyonso. Zoka ndaza kukosa ngali? Zero. Yangu wana na lubaki tata mwasi ya kubala mbo. Girize da biso mubimba. Muntaleka ki umeka na kuvanda karmi. Azalite. Zadi foti na ngaite. Naza kukama bino kuna na libanda. Soko niyo kumbuka matembele nubuka kaka. Nutira kanga makelele ya nini? Nuza kutira kanga makelele ya nini mpona matembele lubi na kukata nyonto iluko kuzala wate. Oyo karatia ndenge na sumbi lupangu biloko na kutakele bino bantu akala niyo kuzako ya kubuka. Lobi bayake wa masafu ka nyonto babuki. Tulumwe basafu. Soko na yoki na kwamba bino mabanga. Tuzapena mwana mukete po mbokola kapanga. Isadi bongo papa. Ndema kamuyi kusana makamsi ngai nazali na dikambote. Naza kutala yeye. Na malaki sana mnisaki.
Manzaka isadi te, hein? Papa. Azeli na nzaka te. Buka basi bakuma kaka. Manzala awa. Mususu mpabuta mina yango tale. Azakubakisa. Soko mpe baza kutenda kuzompe soki ba nini oyo ba mansala ya msusu soko pe minoko ya bandeke baza kubamba wa na hivi te. Basho bazana manzaka, babakisaka manzaka. Ukusala nini yo muntu? Manzaka ikumia. Manzaka milai. Mama, mimi tutaka kashoyo. Mama na tuta kondi malamu. Ulamba kafufu. Bien. Mbwa bisu mbetu yuka kansangu ya mputu bantu mususu bakani sakana kinsasa nde sokoke na mputu uzwi boy te yomo konde kusala misa siri bume abange no mputu na lingi kusala star jawa ye kusala star bana bisu sala lele ulamuka kana bana abao mata lele ulamuka ngoma bana kinsasa bakuma kulamuka nevele 11 wapi sukula 17 kusukula wana nde kusukula kasukula muka c'était l'été kusukula sengele ya kwa 17 kasukula boyo kulamuka nevele balamuka nevele te 11 2h kusukula basukula kale 17h sengele ya mpukwa yibi France te kaka ku discuter yonde muntu yibi te yokula kisana monte aiba monte ntangu na salakina mwana muke sikana makambwana mama yangu wana nazakuluba boyo makanisiye teki aibisiwe makamuni ni bisutu momi ngana fuanda na kikuku ya mpamba na ndaku ya starti teki ayo kansoni bantu bakanga foto ya ndaku bakende kutikila ina mputu tangwa ye aye kukuta mpe pale kisampi ya dango izalaki ya soyo mwana mwasi wana zadi na mputu yo ngana salaki ndazala mwasi ya dibada baza kufinga ngaina mama na bango baza kufinga ngaina tatana bango na kumizoba lukula mpe kutu natanga te dingala pina ibi malamu pesa fe bamona anga mutu mpamba dibala isala kabongo te dibala kusala luzitu na babokilo bokilo kuzwa ino kula mama tata wa buchunu bali na soko tubuta kiete udinga ko na teke tata tata ko mona yete jamais soko yo ndiki toko ya teke azu ndambu ya tata na ina ndambu ya mama naye voilà pata ko mbangi bilongi isali basinga singa yango na bata ko mona bisonde lukula le kudefa kimwana to tulokota ki jamais mama to ndingana za kupesa yoko ya kuvuanda makamu izali ibele ya kuluba nayo nandimi mama mwana mwaswa na baki sina kindumba pembeni ye mtasambi la kasele ya nkirisi sigawa kuma na yusala kindumba mama kantingana yote kusolola nini mama naza kulamba na sigawa kudia nini oh kama mama ulamba mais au CP d'ailleurs quand même na CP dia zali kitu tumoja kuluba nini tuboya kaka yo mwana kumona baboti na yote solola ngai na bango kiviza mvie naza kuya mama disolo esidite natala soko iloko nini zali kuna umela mpena kumeni babanaka koloba bakoma kokima tokomi na suka siècle bilan du travail tokomi na suka siècle Wilfrid Mobilia Kapangala le champion Laurent Lorenzo l'homme de l'année babanaka koloba bakoma kokima tokomi na suka siècle bilan du travail tokomi na suka siècle na pachanini alima histoire bakontiere Serge Kayembe Chombo Egalbe longola koti na liso na yo liboso ya kolongola Wilfrid Mobilia sala mosala yo kosalaka liboso ya kojo na Wilfrid Dembela na Bijan oma liboso ya bamola yo liboso ya kibebi ya Mobilia Kambala valeur sûre Jean-Marie Kassamba matoki belobi na kombo ya moba ekosima te jamais c'est moi sans effet monanga Mopao Afrika mobima Caps Kapangala Rieto Kapangala Mopao likambo na moto te lokumu nyonso epai na Jakomba